Bonjour, bonsoir, cher Internet. Ngai Bendabo, humble servante, Moussal et Nabino, Boy Nabino, on a wana juste pour nous élaborer l'information. Pinga, l'information, nous avons daté, ils ont la caille solo. Batu bozo koma, likambezaka, Manique de John, tout la yambaka Manique te, balo bape Manique de John, aza numéro 1, il y a Internet pour l'ingité. Balo ba Manique de John, on a succès qu'on a battu sur l'ingité. Finalement, batu na téléphone, ba benga yamba Manique. Hein, balobi papi Chaco le grand boss. Obay Manique de John to solo là. Aza awa bongo na siège à Manique de John. D'ailleurs le Manique de John tout bêtement li solo. Ya liboso to solo na marambo etali ba visa au président Fali pour passer pesa batu. Vrai ou faux? Et ami balé to solo là par rapport il y a message oyo Anita Mwarabu. Dans une émission par rapport à l'Obaki, par rapport à président Fali Poupa et na actualité n'est kaka. Bonjour Manique de John. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va. En tout cas, merci non Manique de John. À chaque fois on a bien un Manique de John, on a pas ça tout tourner. En tout cas répondant tout la pota tout le monde en a plutôt ça l'émission en tout cas. Yangwana nangana baboni nanga toza vraiment pour remercier pour que ça toujours chance voilà ya kuyambao. Manique de John. Problème ni lisusu. Ko babiyo oloba déjà oza lisu ya Fali, lito ya Fali, moi ya Fali, nyoso ya Fali. Mais dernièrement tout landa Anita Mwarabu. Je crois c'était hier ngam na landa qui et asolo ba makambo ya biete sur Fali Poupa alobi Fali Poupa yaka bela ayaka libala te ayaki kosa kindumba te ayaki prostitution te ayaka musala Fali ayexara ba aussi a signé contrat travailler na bela komi kuna amo le ko makambo susu makambo te yakendela makambo le pesa makambo te ndakata katika donc Fali baso nyonso bazala kitoko wana tiki mama tutani te alulié donc Fali alula ki ya boya ki makamba aluli nyondo luli Fali aboyo yango na kanda wana osali yo wana bol baka vérité ko yo pena nengo za wana pena Fali ebisio isi kitelo kote na linyo yo boy Fali otali Fali bien otali pena olali na tongo olali pena na tongo la muki boyebu otali pena pembe no Fali ko talali wana ya pas de ça. Et puis bah bien ça moi aussi à l'émotion. Il fallait parce que dimanche dans mon père n'est innocent. Mais c'est sûr que il fallait ça bien parce que on va malade des côtes innocent on va la carrière. Oh, innocent on va la carrière. Innocent on va traiter la haine combien ma casse. Oh, et pourquoi ça le fout? On peut la makasi mais ça innocent quoi on peut la makasi. Ba infection makasi ba kene tina end bon mon bala ndenge wana. Yeah, Anita penza. A onyate wana no se no ridiculiser Fali. Ke Fali alingi yo no lingi no sang yo boy Fali. Donc Fali bena alingi mwana wana miku alokola nga boy yo lingi mingi koleka Fali. Mwana wana zana pipi abana 7 ans olingi boni innocent mobile te innocent bébé en tout cas vous expliquer nga pas dans un moment vidéo Anita Mwarabu innocent soir azola na yo moi c'est quoi yo so kosolika pili so kosolika ka ebili pour exemple mokie électement na misapine ya na mokie antoto mokie ama kamneson HP za mokie Oti ga yinga bana age na eko ozo rendre un mauvais service mwana wana mabola tikele microbe makasi auto traiter na end mwana on peut na comprendre que ça va copine na age na eke ça c'est la sorcellerie ninga copine ya age na yo ni tu jana na biso olingi ujana na biso mo libere to mamo libere tele ma pena ya ronde ezate ke bato bazolo ba na 25 ba boti ba na te mabele c'est comme tina roketo biso tato to mabele ko bona bala bato basala service bile osali na ta service mo so bipende wana saka na vanesse na soutien so ba longo kaso Mwarabu na on va nous cap pour ton information innocent dans le bébé on a pas dans tout ça c'est innocent
Innocent moi. Innocent tu gagné sur musicien concours. Musicien concours. Innocent musicien, tu musicien à concours. Sans concours d'abimatier. Et puis, à un certain moment, tu as aussi le CPL Saban. Il y a on les a mis pas la Mickey, on a 11 ans, 12 ans, il y a tout ça mature. Iyo penza fali penza et là on a fallu un extraordinaire. Iyo petit na banzale ba ali ba momi o penza papa ba na banzale ba petit. Ba petit penza mani déjà ba petit penza ba petit. Ata yo que ba ke o yaki o yaki le sala voilà pour ne pas li ba. Fala no possible. Ayemele solo no makambo est important. Lelo tout le monde quel piana na fisiwa le président a dit ce fallait pas après si fisiwa nandoto ça pas une bonne image fisiwa commodore fallait en fait visa na musala nini ya sali. D'abord, commandant ta fabricance, attaché de presse à fabricance, appelé là, il y a un papier. Et attaché de presse à fabricance. Alors, la fabricance, partout, mais on va déjà, à ta famille. Alors, bizarre, il y a un Canada, il fallait que vous fassiez. Azar, il y a Azar Mobile, il y a comme les Patrick, Azar a 26 ans pour votre information. Azar, les visas à Tunisie, Anna 26 ans. Anna Tunisie, moi, on a 26 ans. Comme les Patrick. Mani wa itoso erataki yo ya mibalende mani ni tansko yo na minute yo yuza suna bangote ben fo oyo zo bimisela batu oyo oswango pona na yisu kene mali deja ndulu bali nanga ebeli bali na koya mwande kiluwele la fali ni mwande babidoko za wele la fali ko pese boti yo ken tika ko samu sa fali sala ka bezite en tout cas, mon mongol va m'accamer belé, on a pas qui ça yo, si comme biloko wana biloko, il faut mon affaire me t'attendre en classe pourquoi il imagine, on a dit que l'autre on est qu'on crée les fali problème, si na gata na pia foyer na e. Madame na tu na journaliste na yo, tu peux visa nini, pourquoi vous ne réfléchissez pas avant de faire quelque chose, il y a des gens qui ont visa qui créent un problème. Si na kata foyer n'est pas, madame n'a autour au PCA visa pourquoi? Man qui aime dans la promotion, il y a l'album na visa. Et puis bah il y a bien identité déjà pas Fabrice, fallait PCA visa. Il y a ni. Bon Fabrice pas capable de PCA visa. Après ça il fallait PCA. Pourquoi nous sommes capotés à la masse. Avant de faire des choses, il faut imaginer d'abord qu'est-ce que ça va faire. On paie ça d'abord. Visa, moi, il y a français, papa, il y a ça qui est français. Mais je suis sûr à ces choses. Et bien, moi, je dis qu'on va bon. Quel a idée beaucoup banale. Le fait de ne pas aller au bas de l'école, ça fait des choses comme ça. C'est ça qui crée. On a comment tu vas idée dans ça toujours bien sûr après c'est des gars au thé. Tout ça on ça dans si gros que va suffit. Il fait ça mon pas ne Patrick il y a une chose de simaïté. Patrick on a yé banana ndap na yé. On a na 26 ans. Banana banana na yé à toi on anglais. Moi na wana so ana milai. Voilà que les coups bandaka les simba qui et que simile siko alors que les Tunisie moka ya arabe oh ba figela la Karim ko die ba les kika mais moi on ne pas bien la Karim les pe na vie fou nani commandant Patrick wana Patrick kasi ya mo bali mo ko pe kaka ala ya kaba ya zawa na ali akaba malesa ma ndo mama ole ya ona ile ko gana nga ngati ozo lia ba malesa ozo lia bilo ko mulinga sanzi oza ko lukuta tane senta sakani tane ngabwaki tane ngabwaki epo bazala souter senta zawa na chassa zali senta azonga te senta zali
Allez-y comprendre sur Internet. Que na loba na bino vérité na pesa vérité azokende Tunis. Soka ke Paris mokana. Akoma na Paris. Akene na Château Rouge. Asala émission. Akene na starter. Asala émission. C'est là la manique de John na kati otenga koza ba fanatique na ngate. Omoni nde tozako tozala bana mikete. Tant que l'on va marquer photo ça na preuve. Na mekano ko expliquer batu on appelle na petite afali. Donc ça a été manique qui moi c'est justifié pour la pouvoir visa. Fali aza artiste moi c'est respecté. Comment Fali ka boye? Comment ça ka Fali ka? En tout cas ba wona la Fali ko content comment Fali pas mais on peut ça kanda mo na ba na papa. Pour ça la caméra na awa. Moni boye. Jamais mutu so azu visa avec ça batu. Vous comprenez? Soko bombi boye. Wapi visa? Visa zate. Visa zate. Kake longi na o eza déjà elongi. Excuse na na moi kosu. Nga batu balobaki Abidjan fallait pese visa te. Boyena pe boloba ma bébé. Soki mutazu visa la visa. Ta ya ola ça va visa Abidjan. Et puis ils ont 11e page à passeport nanga o nya sitigala ezamba visa moni visa Abidjan ko ye biso devoir auto pesier ala saka boye esili total ka ta boye ata boye ka total mama na visa ya nini ya Schengen dans ba ça la pesa na simité na komba fali en tout cas na komba fali to digite fali akamara na fali aza le king le professeur fali aza na ba charge vedette fali aza na ba responsabilité au pesa e ba valeur tala soki bo bimbo la polati bizana bien te commande na ntinda mchana kangena na kangena na kangete mais na stopper parce que mchana na ngaza libre moi c'est tout mwana mungu ya bien mwana nda kotele pelo au mwana parler yete bana ba tela na mama ndisa ngeno vanda pa ba la ko ba ninga ti na ubinisa mchana lakisa visa wana mais visa wana longola kombo ya fali na kati na munoko na bino fali a cause de la fifisi wa visa la visa n'est jamais impossible à oser l'été si vous voyez soya à oser la été fifi ofinga fali te ofinga te ta fali na fibret ndo o ebi ke to ke no sala émission ya hors bord na nini na cité du fleuve si faisant la film na film boya ok no banga maestro on a quelque chose sur mon là aussi les le temps comme fali na mnono mais ben bino bano bo bando mo ko occasion de top pas boyo kaso obi ke ti bo fana bo tanga komba fali na ba gloria na ndenge nyoso ya bien gloria finga fali pas faire mais ya obomaye lelo comme tanga komba fali boyo kaso ni ezala gade esila obotama na ngote yango sana bana te uzali bali sete yango sana telinga ba dekesa ba sala te le côté uzala ketika ya longola kombo ya kiza biza na longola kombo fali bez fallait amisia ba bez na bandela ngo mettre fallait na ba succès na ya yemo ko asala beste bolongola ba beste no sali usala ba maestro usala na ba frère na ba kiriko kuna to na beste biso ba vérité polobi ba fego ba kufanda ba mwana wana ye Paris ndenge nini yo pesa e visa nini atake ki azo faire partie na F victime na victime to pesa e visa ndenge nini et puis koyeba na lelo oyo eza tate loranga na nga leka dadi tola pire master na ye akoloba petit tier na ye na poto aza master na nga sara tola fanda ko pesa nga visa bi moi ça ba belete d'abord moi ça ba bien azali moi si ya vie moi nani sebe ki ya vie na ngai junior ki aza na côté de ko junior to pifa na kata na junior na ba album so junior oso mon nzembo avec était belle ça la junior moi ça fait la chou na pesa et bon moi va pesa attaque qui au travail pas maestro faut que ça pesa yo te biso ne to pesa yo mama longola ko ba fali na sakte wana ça c'est la santé ça en tout cas netinga na obetela ngo sete na mona penda parfuria
babize na biso sule kauka en tout cas babimisana kopesi na badeli wa buzoba ya buzoba po bozotanga mama nga nde botanga mpo mafali ndenge wana osebe bawelela fali mais promotion nga fali au juste nga mpe na ningana tuna manike ntango totanga classe toyoka mo promotion. Qu'est-ce que signifie faire une promotion pour un artiste? Faire une promotion pour un artiste, d'abord tu dois connaître les chansons qui sont ouais. Et les chanter quand tu les entends pour que les gens sachent comment. Hein, la chanson a des paroles comme ça, la chanson ici a des paroles comme ça pour attirer, pour expliquer aussi aux gens l'album, expliquer aussi la chanson. En tout cas, écoutez cette chanson, ça parle de ça, écoutez comme des sensés. Chauffeur à dessin, c'est tout, on a évité. À ça, la kéfora, à la destination. Et bon, yo, chérie, nangana, yébibie, kakanare, yadibosulu, Humanisme, mon moto. Quand je oyebi attendre mon mot côté même une seule chanson donc ça commence sur en tout cas, Manique de Jolabi, aux autres albums, promotion album, album, 31 titres. Sauf les autres, 5 titres, il y a album en contrôle. Général, comment on fait ça jusqu'à ce que alobana pour moi si anda kwa komi kobanga moi si système comment qu'il est comme moi Manique de John va aussi c'est mission la mission quand il y a humanisme mais Manique de John to le faire la promotion oyebi koyemba te lelo chérie Azma tonton Azma zonga. Vraiment, merci beaucoup, Manique de John. Et avant tout, comme on a fait l'émission, on va te chuter. Manique de John, tu le veux ndambo makambo ezaki ba question oyo nga batinda nga na poser mais actualité na biso yebi biso toza pas na victime actualité na biso eza bon le 14 février Saint-Valentin et ozala ndenge nini babi Manique de John azwi babie te balobi Manique de John akozala na concert te yebisa biso concert à le 14 et ozala oh wana penza ya contrôle na tikila ba mais le 14 tout à l'heure. L'autre le 13 après demain. Oh. Manique de John, en tout cas, merci beaucoup. Plaisir na koyambayo na chaîne na Sarato la TV. Manique de John, moi la mbote na et puis na suka humanisme ça la rate. Ba mbote na ngezali na Niclette Monga. Babi tabalu la femme champagne rosé, la donne moi si achète. La femme des entreprises. Elodie est fait na hamburger. Moi c'est mbongo. Moi c'est mukie. Mukie a bien si faut préciser. Ya mbongo. Elisabeth Mayengi yanga ya basi be. Azalaka na yo. Donc tant on entend maman to restaurer ça comme on a poussé restaurant de pêche c'est là. Anti chikolo kuna ba batanga ba changa penda ko olia ba chinga penda ko manto. Na le na on fort. Junior Kito, Motema, Kito, Jennifer numéro 3, Miss numéro 3. Tant que tu as la mutualité, la Suisse, mutualité, la femme de Bélé, Béli Kanda, Béli Kandi, Nadia Mokeleni, Antimal. Na bazana kin bapeti bazana kin bapeti bazana mutualité na mongo na Simbi la Suisse bazana mutualité za Kamoko la femme de valeur 100% Bandal ne tombera jamais. Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris. Je dis humanisme
mawa papi. Humanisme yeye bomoto bwaki wapi. Ba pardon ya begle oyoki solite. Onino. Kenene koyoka mawa papi na te maboko na moto kilosani ya mapateme ya bolingo na te maboko na moto malili elange kangi ngate bolingo na mikangi na nzoto yeyo Sarato la champion Manique de Johnny. En tout cas, la Ningabino femme, Babo Ningate la Ningabino, en tout cas, pour s'abonner et les beaux s'abonner et les pour mon cas dio. Oh, père, pas très bataille. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, visa na yo wana il faut looker la yango mutu. Looker la yango mutu, mukolo na ngeza Patrick Mobali na ozo ke no Tunisie mama pour ni kaba loke pa. Manique de Johnny, merci. Kuta zo ko bima tena bien bima kaba beta na bien bima kaba beta si. On va péter quand maman na maman président. Si na. Bon, était zo ya terrain moi. Merci beaucoup. Au plaisir, Manique de John. Quant à moi, je dois finir mon émission et je salue certains Maneka. Balobi Maneka, Manekas. La personne Papi Chapeau, la personne na poste Papi Chapeau, la personne na Cyprien Anzolo. Pourquoi pas à toi, Junior Mukuna? Babi vient à Maïvete, avec Gino, il y a ma famille, à mon grand frère chéri Dadi Tola depuis Paris. Babi il passe à moi, à toute la famille Tola, à mes enfants, Babi va pas tout Gege mon bosso le designer, Gege mon bosso le designer. À toi Elena Pemba, my manager. En tout cas, ça a pas la général Bapina Babi. Nicolo communicatif. Maman tient un petit place de maman Naomi Ujana. Naomi Ujana. Naomi Abiba Ujana de la presse. Naomi Abiba Ujana de la presse. Sokoli avant Olobanaye. Balobi la qui s'allie. Il y a mon démarquement. En tout cas, quant à moi, Babi Kosa et Missala Manique de John, il y a toujours l'ambiance. Nana Bossani, donc, bino tout, batu bokomelanga, batu solanga, WhatsApp, bébé, bakombo na Bossani, famille Manoka, Mini Manoka, Anisette Manoka, Maman Dede Manoka. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bisous, ciao, à la prochaine émission. Bye bye. Practice. Quand elle se réveille la nuit, même sans mes propres canaux.